muzika to bandi yango na likanisi ya wenge to bandi yango na interna ya Mbanza Boma na Mbanza Boma ngai Didier Masela tozalaka na interna ya Mbanza Boma na Ale Makaba pe azalaka na biso et na 81 tango tokiti na ba vacances na wenge à l'époque ça fait 20 ans déjà tout là ensemble dans le groupe wenge musique à 4x4 et tout terrain. Vraiment après il y a Tikara biso na wenge aye okota na Asela Nzambe vraiment tango banda ki mara Nzambe ezaki facilité tala partir ya bandoto wana Nzambe aye ko benga nga na rataki accident moko Nzambe aye pe ko benga salaka bon na lobaka yango na lobaka mingi moni esprit oyo to bandaka nango na début ya wenge tango to bandaka ezalaki penda ya bolingo ya bomoko donc ba famille yebanaka bandeko balinganaka na kati tozaki na bolingo mais après 81 masolo pe ya wenge bandaki Didier Masela amemeli biso voisin na ye moninga na ye ya bomwana wera amemeli biso nani Emebwanga tala ndenge masolo bandaki donc ba faible commencement yango wana ti moko na moko abandi ko ya bon JB pa ya ko rejoindre biso tozaki na ba Zingzong bandeko nyonso aleti ba Dolphe ba ko ya ba Blaise Bula eteti nga wenge wana donc nga yebi wenge ezelo ya moto moko te wenge c'est l'union fait la force moto na moto aya na pierre na ye donc moto na moto aya na talent na ye na wenge moto moko na moko a contribuer moto nyonso aza très important na wenge. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Salut chers amis fidèles internautes, vous nous suivez de partout sur Concept TV, la chaîne du moment. Abonnez-vous massivement et bienvenue à ce grand rendez-vous de votre tranche magazine Couleur Show, émission présentée par Alex Ngandoumola Moulouba, le Benjamin de la presse. Moi, maman, mon Nzambe, un grand merci Nabino. Abonnez-vous Concept TV, merci Nabino, internaute, tout vous aura vraiment tant qu'on a vidéo Nabiso. Bobo sanate ko partager toujours ma vidéo, ma commentaire, ma like Nabino ngozo perception ma casse bo s'abonner dessus massivement la chaîne Nabino Bolingara Mingi Concept Touch TV pour ne rien rater. Un grand merci Nayo Lotis Malandi derrière la caméra. Merci à toi aussi le Viking pour l'assistance. C'est maman fille maman ma solo. Il y a papa Audace Milan. Un grand merci à toi Patrick Trifazé courant ya Chine. Fanfan Marinou Ngambiji na Katia Paris na Peso Bambote Nancy Dumba la reine de plus 33. Pourquoi pas dire aussi un grand merci à toi partenaire de l'X Nathalie Ramazani Mouassi Nzambe Maman Namaila Onya Motema ya président William Ikona. Je pense lors de l'introduction à Batak vous avez vite compris que je suis avec Pasteur de nos Ali Moko Yaba ancien ya Wenge musique à 4x4 tout terrain a changé déjà les cas à comment servir Nzambe yango boki na bengi pasteur de nous na batu ba yebile déjà kala na bandenga bana bandalo baza partout dans le monde bazota la biso. Je crois que boyebi bien pasteur de nous azalaki au sein groupe ya Wenge musique à 4x4 tout terrain dans invité dans le alors ceux qui n'ont même langage na batu bazana sima caméra les Vikings na Lotis Malandi bo fongolanga déjà na solo na pasteur de nous à qui j'ai dit bonjour pasteur. Bonjour pe na bande konyoso bazolanda biso Nzamba pambola bino que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus peut communier à Saint-Esprit et conduire biso na nyoso tokoloba na katne sikoyo. Amen. Amen. Communion pe et conduire biso na nyoso tokoloba. Mais pour na batu bamono première fois na chaîne na biso Concept TV. Moi présentation à pasteur de nous Azana ni abandonne carrière Marambouné Nengeni Ntilo on se retrouver dans camp religieuse au commis pasteur na ngai naza pasteur Deno naza mwana bitinda ya kolo
serviteur de Dieu, berger. Na utaki na wenge omoni nzambe azwinga penza avant na koma pasteur nazalaki moko na bandeko ya wenge muzika tala place o nzambe azwingai lelo yo to komi ba serviteur de Dieu yango boyokaka bandeko nyonso ya wenge bazoloba tozala na moninga na biso moko akoma pasteur ngai wana wa bino pasteur Deno ete nzambe apambola bino na kombo na Yesu Kristo. Voilà, pasteur de Nozaki na neni oyo o integraka wenge muzika 4x4. Wenge muzika to bandi yango na likanisi ya wenge to bandi yango na interna ya Mbanza Boma, na Mbanza Boma ngai Didier Masela tozalaka na interna ya Mbanza Boma na Ale Makaba pe azalaka na biso et na 81 tango tokiti na ba vacances na 81 masolo pe ya wenge bandaki Didier Masela amemeli biso voisin na ye moninga na ye ya bomwana wera amemeli biso nani Emebwanga tala ndenge masolo bandaki donc ba faible commencement yango wana ti moko na moko abandi koya bon JBP ya ko rejoindre biso tozaki na ba Zingzong bandeko nyonso aleti ba Dolphe ba koya ba Blaise Bula ete ti ngape na yeko tika bango na 86 nde na yeko tika wenge nzamba yeko benga ngai na yeko tika wenge ti lelo tozana musala ya nzambe na ilanga ya kolo. Donc ubandi na wenge na 81 olongo na 86 donc 5 ans soki na tali bien ndenge ozoloba oza parmi ba cofondateur ya wenge musique 4x4 alors na ndenge bobanda kofanda na bango appellation nzambe ngo ya kinenge nini parce que ofanda déjà na milieu mobo eza facilité kolongo na milieu mobo ba mona musique eza milieu ya loyenge ya ba brigand olongo mbala moko komi na milieu ya ngambu ya basala nzambe omoni bible lobi boye moto moko akoyeko yepa ya nzambe te soki nzambe abengi ete nzambe penza abengaki ngai ekomaki na moma moko na wenge kaka ndenge tozalaki wana na banda ko lota bandoto ya malamu penza te na loti na kufi na loti boye tungisaki pe mwa mingi tala partir ya bandoto wana nzambe aye ko benga nga na rataki accident moko nzambe aye pe ko benga nga ti lelo na komi serviteur de Dieu pe nzambe apesa nga mission c'est bon lokola yo oyepa na ngai na yo pe sungaka bandeko na yo kotikaka bango te yango totikaka pe bango te de temps en temps tokendaka pe kote ya bango sango malamu donc na banda nono ngai na 86 na musala ya nzambe après ba formation tozwi ete na 96 kula fungoli porte nakendaka kote ya bango na betaki porte na moko epa ya JB tokenda epa ya Wera epa ya Adolphe Dominguez tokenda epa ya ba Blaise ba Didier Masela tokenda kote ya bango sango malamu ya Christ ti lelo to continuera na mususu lokola bien aimé Adolphe Dominguez to continuera na ye ba fermissement malgré ba ndeko mususu pe bazwa ba père spirituel mususu biso toza ko continuer musala wana na kombo na Yesu Kristo yango wana bozo continue musala ero kendaka et pas bande ko na to ero kende pas bande ko na mususu bayamba ko facilement na message oyo banda ko memela bango pona makambu ya nzambe par rapport à musala bon basala bon lokola nzambe mutatiaki nga cœur donc nzambe ayebisaki nga boye omoni lokol soki bandeko wana baninga na yo bayebi otei bango te bakufi lelo yo bayebi Yesu te nzambe ayebisaki nga kotuna nga makila na bango akotuna nga makila na bango ngai nde nakendaki vers bango kobeta porte baboyaka te talaka moninga na bino bozalaka na ye akoma serviteur de Dieu baboyaka te bayambaka ngai malamu bayambaka évangile bayambaka sango malamu ya bien iti lelo mususu pe bazo continuer so ozoyoka misusu bazotanga kombo ya Yesu wana ezaka mwa libango totiaki na kati na bango musala nzambe lobi moto musu aloni moto musu azobwaka mai mais c'est Dieu qui fait croître la semence un jour pe ngonga na bango ekobeta bakoya bakorejoindre ngai pe na musala oyo bakorejoindre biso pe na bunzambe oyo babengami na nzambe bakoya voilà oyo babengami na nzambe bakoya mingi pasteur de nous na bengaki na luka vraiment na yamba yo par rapport ya makambo zo concerné wenge yo za moko ya ba wenge
tango yokaki wenge na ba 97 si je me trompe pas bakabwanaki kotala ke batu na yo bandeko na yo ozala na bango esika moko bakabwani esalaka ndenge ni na esalaka bon na lobaka yango na lobaka mingi moni esprit oyo tobandaka nango na début ya wenge tango tobandaka ezalaki penza ya bolingo ya bomoko donc ba famille yebanaka bandeko balinganaka na kati tozalaki na bolingo mais après tango ekabwani tango bazwi ba succès ezalaka bolingo wana oyo tozalaka nango na début na bandaki komona yango lisusu te donc eloko kaka esalaka nga mpasi yango wana mais toyoki bandeko bakomi kosangana donc baprofesseur tolobaki soki bakozonga kaka na bolingo oyo tobandaki nzambe akumisama eza mpenza un grand pas bazongela bolingo oyo tobandaki na yango wenge ezalaki ya bolingo ya bomoko yango moni bandali eninganaki kisasa mobimba donc nyonso eninganaki kaka mpo na bomoko na unité ya wenge soki esprit wana unité ekozonga tokosepela malamu tokoappuye yango na kombo na Yesu Kristo. Voilà. Merci mingi pasteur de nous na osenga na toke na niveau ya régie total na élément oyo et puis nazozongela o pour to continuer mission. Je suis très content surtout pour na frère Nabiso Mokami Nabiso pasteur Deno vraiment d'aider ma solo on a bien on a grandi ensemble tout ça lié biso sur musique tout ça là qui biso sur musicien à Wenge à l'époque ça fait 20 ans déjà tout ça qui ensemble dans le groupe Wenge musique à 4x4 et tout terrain vraiment après il y a Tikara biso na Wenge à Kota na Asela Nzambe vraiment tango banda ki mara Nzambe ils qui facilité battu sur nom comment Deno Star ouais on tout benga ye bébé Deno Star tout benga ma solo vraiment comment kotika orchestre bandi succès sika ki nokota pa Nzambe battu nyonso ba kite ke Nzambe mutango sala fungu wana ya Wenge emata yango moni lelo a komi mutu munene un homme de Dieu vraiment tozali mutu ayaka toujours kotala biso nyonso malgré biso tozana bakoboso na biso ya ba musique na biso il va akena romona baninga misusu pesa bango petoli ba mate ya banini atanga na bango pe Bible donc vraiment frère Dédé azali frère moko oyo biso toza ko apprécier il passe à la maison tout ça ne va prier te partager la parole de Dieu donc vraiment aza mutu moko bien vraiment to ba témoignage na yeza mingi donc le lot vraiment yango moni na 8 ans pour tous le moment moké pour notre frère ayaka mingi landa tout ça la na ye ba prière tout ça la ba veiller tout ça la nyoso même ce que tout ça na ensemble banini toujours to soutenir vraiment donc vraiment na kosenga et pas yo akokende même na Londres na Belgique bino pe kuna oyamba bien parce que aza mondimi monene auteki na musique na biso la comme la musique chrétienne aza vraiment mutu moko un homme de Dieu biso soningi to aller atukumisa Nzambe Nzambe apesa mutu na mutu na musala ya vraiment naza na mingi ya kolbater elo na kolo bakaka Nzambe acha maboko pote Nzambe mutasara makambo nyonso po etambola donc vraiment na kosenga na bino bande ko basi bande ko mibali to soutenir frère na biso Dédé vraiment na baninga langa ya Wenge to soutenir frère vraiment ezana esengo mingi ezali pa yozolona Nzambe azomona Nzambe akopesa mingi tozoboka fouiller na place na bête tozoboka en place mo bien pour semence yani
Voilà, d'accord, pasteur. On a tout ce côté-là. Il mange déjà moi kala. On a pelobara déjà un jour où il y a sangana, barozonga na bomoko. Et lelo oyo marambo lobara kalawana et koki sami. Tant on fait na kiyomoro, Monique producteur mora monen parce que à l'époque Bralima, Lukara betsa bango. On a goûté ça la wenge telngande betsa jibem piana na wera donc deux wenge. Mais ce que producteur a monani ko 5 tous les wenge. Nenge bozalaka vraiment kala malgré que nenge penda bande kono bazalaka à 5 sabon pour l'événement nous batutu bazela les 30 jeunes à stade des martyrs. Comment on a idée on est un producteur wana qui a sangisi bande kono nyonso et ça là que nenge za idée à malamu za penza idée à bien yango toza ko appuyer yango au monde Bible lobby si l'Éternel ne bâtit pas une maison ceux qui la baptisent baptisent en vain. Ceux qui nzambe a kotonga te ceux qui nzambe a kobatela te bao bazo batela bazo sala mosala ya pamba to kosenga kana nzambe akota likambo yango bakotisa nzambe na likambo yango ceux qui nzambe akoti yango malamu mingi eloko to kosenga likambo ekende e ko suka na nzela te ezala penza bolingo ya nzambe e ozala penza malamu ezala penza sincère e ozala malamu penza nzamba pambola ide wana susi na biso ezalaki wenge zonga pena na bolingo to bandaki nango eza penza début ya porte d'entrée ya makambo ya malamu nzamba atika te likambo yango esuka na nzela ekende ti na suka to souhaiter yango bonne chance na producteur oyo alongi ya kosangisa esuka kaka wana te na kombo na Yesu Christ. Est-ce que aujourd'hui déjà pétant ya koluka ba collègue na yo ozalaka na bango place tout bazali place bazal logé na Béatrice kuna ke bo solo la pe par rapport ya idée yango parce que boza pe bancien est-ce que par na bino pe boza pe ba bénéficiaire na événement auto na caché oyo bandeko na bino bazwi soki bako pambola basali ya nzambe ça va soki bako pambola ma BPT soki producteur alobi akanisa ba ancien asangisi bato nyonso akanisa na moi enveloppe na moi médaille ndenge toza koyoka na moi a récompenser eza ma BT to sala pe parcours na wenge toza penza moko ya wenge to bandaka likambo yango atandenge toke na bonzambe eza malamu nzamba kopambola ye ete eza mabete donc likanisi wana eza mabete mais na sala déjà service tokenda côté ya bango moko tokenda déjà côté ya bandeko wana ya wenge mais na arrivé ya bangwawa na kutanaki na le makaba na kutane na bandeko mususu bayaki batitina bano mususu batitina ba patient kusangila batutu kaluti tokutanaki na bango Adolphe Tozaranaye de temps en temps bon Didier Masela il fallait tokutana ye babi azoluka numéro ba pesa numéro ya Kisasa suka tokutana ti ba le 30 juin tokutana na bango nyonso mais na pesi bango nyonso mbote sika bazali ba nzambe nanga pambola bango na kombo na Yesu Kristo to monana parce que zolo bali sola wenge tobi kozala wenge est-ce que pasteur Deno ou betaka pe na ou participera pe na ba disque ya wenge ki oyembaka pe oui ngana longwe na wenge na 86 ndenge na biso na 1986 na longwe na wenge mais avant na longwa to na sala to salaka mulolo na tikaka album ya mulolo to banda koyemba mulolo na bandeko to yembaka mulolo après wana ngai na eko kende wana album déjà bimanga to bozaka na studio na studio donc omoni mulolo eza pe nzembo ya kala to banda ko répéter yango banzembo muso ya biso ya kala to salaka choix mais après ngai nde wenge yoko yebana ekomi mpenza ebimi sero nga zoloba le succès ya wenge zaika na bandala wana bana bandal ba club ya bandal bazo organiser bandal mais après ngande wenge bimi ebimi mokili mobimba en tout cas eke mokili mobimba partout wana nga se na longwe nanga wana ese longwe makambo pezo déranger certaines fans ba fans ebele ba internautes ebele makambo zo déranger bon par rapport ya absence ya bato tomoni absence ya Alain Pela akitina nute absence ya Ferregola o batutu bayebi babengaka mwana ya suka ya wenge parce que zo insister trop na mamba bolingo to fana na koto ya ka ya Ferregola babenga ke mwana suka ya wenge mais na projet oyo c'est comme si Ferregola bazo kipe te na habité parce que na bande comme sou batinelinga baloba non Ferregola bazo intéressé te c'est parce que azo ba problème na ex patron na ye vie na ye rançon na ye banzembo ba vie jaloux
n'habite est que pasteur so zo mona mamongo qui ndengeni na projet ngo parce que faire égola jusqu'à là non s'impliquer ta lobi pe lokote to mona lo belango pété eloko nga koloba son ya liboso to yokaki producteur azo sangisa wenge nyoso akendeka na liro wana ya kusangisa bandeko nyoso kusangisa ata misusu bakozala te mais asangisa nyoso bazala nyoso donc esprit wana ya kusangisa wenge nyoso mais toyebi wenge ebandaki batata ya wenge bazali toyeba biso lokwa toza ba fondateur ba cofondateur ya wenge batata bazali bana pe to wenge boti bana wenge boti bakoko wenge boti bakokolo ezali kamboka ya producteur soko amoni abandana na batata kaka ye soko alinga sangisa nyonso tina bakokolo kaka ye nde producteur azana liloba ya suka ya kusangisa nyonso mais ozala malamo bato nyonso ba se retrouver donc ozala malamo lo bazo parler sur l'unité biso côté makambango parce que bazo parler sur l'unité bazo parler sur l'amour yango nzambe pe aza amour nzambe akabulaka te nzambe ayaka kusangisa tala masolo yango ya wenge na esangisi kutu bandale ezalaki divisé kaka kokabwana ya wenge esalaki ke ba club nini ba association ekomaki oyo bakengambo kuna mais dimanche tozalaki surpris ba club nyonso esangani lokola moto moko donc esangisi bandale mobimba eza un message donc producteur a continué na message wana nzamba inspiré ye ya ko écarter ba misusu te ya ko sangisa ekozala penza malamo ya unité nzambe akosepela pe po nzambe azape bolingo nzamba lingi unité ete nzamba lingi bomoko akosepela pe na likanise yango totiki bale kana na producteur ye moko ndenga azwa ko sala makambo na ye. Oui, pasteur, Erozolo Bamambo unité Mambo Bolingo, tozomona ba déclaration belé ya l'ingénieur Blaise Boula par rapport à Mamnazo tout pour na faire rigolo bino faire qui vous participer parce que tikala wemba ni ata disque moko te na wenge mais makambo ngondengo zo kendele ozomona te que ezo tiamo ba trouble belé parce que absence ya l'impela jusqu'à là kitite Toto kapé ba mikolo le kaka l'impela na président Wilson par rapport à Nzembo Niki de paix cela qui moi bien té est-ce que ba koka jamba 12 beta mate wana ngo bolinga ba msuba zalate moni wenge wana donc nga yebi wenge ezelo ya moto moko te wenge c'est l'union fait la force moto na moto aya na pierre na ye donc moto na moto aya na talent na ye na wenge moto moko na moko a contribuer moto nyonso aza très important na wenge omoni na nzoto ya moto toza na nzoto mutu ezali miso ezali makolo ezali moto moso azaka linzaka ya pamba mais très important to écarter moto moko te wana idée na ngai donc esangisa bato nyonso wenge wana c'est l'union fait la force eza eloko ya moto moko te ya bato nyonso ete yango moni mokili mobimba ezalaki bouger akendeka na esprit ya unité ekosangisa bandal ekosangisa mokili mobimba ekosangisa pe bafamille ayeba yango producteur ekosangisa pe bafamille moko azala écarté te na kati wana moto na moto aya na tala na ye bapapa bayaki na oyo ya bango bana pe babotami bazokontinue kosalaka ya fierté ya wenge bakokolo pe babotami tozomona bazosala pe fierté ya wenge l'essentiel yango wana vive la musique donc ezofaire vivre musique ezokende partout mais mission na biso ezali ete bango baye epai na Christ ngai naza na bonzambe na lingi bango wana baye epai na Yesu donc baye epai na Yesu soki Yesu akotonga eloko wana ekokende mosika sans Dieu nous ne pouvons rien faire yango na lingi ba associer nzambe na masolo wana omoni soki nzambe akoti likambo yango ekozala malamu akotika yango te ko esuka na nzela ekokende ti kino suka vraiment nzamba pambola ba initiative nyonso ba associer nzambe nazomona misusu bazosengaka ba prière c'est bien donc omoni si l'Éternel ne bâtit pas une maison ceux qui la bâtissent bâtissent en vain soki nzambe akotonga mboka te akotonga eloko wana te même na mboka na biso soki nzambe akotonga te bao bazotonga bazosala mosala ya pamba avec Dieu nous ferions des exploits na nzambe malamu mingi ekokende de victoire en victoire de victoire en victoire mais
na ba ngambu mususu ya orchestre ebele pe ba mona net concert en événement ngo et aussi mbate bazo critiquer ngo pe mbala na mbala bazo benga ba match ya poto mike bazo mona ngo za ngo événement malonga vraiment te pour la musique ya Congo to pe pour na mboka na biso ya Congo soki na ko za la clair pour nga pe na bomba raté na ngambu ya quartier latin to mona ki porte parole ya Koffi Olomide abenga ngo match ya poto mike abeza lango événement moya malonga te oyo wenge ba sangana po bana eloko malonga te ba sala ba sila déjà ba succès que oyo rande ba critiquer ba collègue no bongo na habité so zo mona ndenge nini ah ba bandi ba préparative bazo préparer total à le 30 donc rendez-vous quoi le 30 juin total ba bandi ba préparative na bango total ezana malobate babi nzete malamu bawe bango na bambuma to mona ka bambuma ba fruit ndenge ba reproduire production wana le 30 to mona ngo to yeba soki basila ngako na banda ko s'inquiéter na Didier Masela est-ce qu'à betaka à travailler penza tant muso à travailler pe na coulisse bato muso à travailler na coulisse to mona misala na bango to mona ba savoir faire na bango le 30 le 30 ndé après le 30 ndé to ça l'évaluation to ba penza soki penza baza penza oyo wenge wana ya kala bazali to mona kaka ezaka na malubate donc ba action ba kosala to mona bambuma yango to mona attitude ni no kosenga na ba collègue na yo bazala ngo jour wana na podium parce que likambo ki leadership et sala mo bulu yeke osenga bazala ndenge ni jour wana le 30 juin na podium moto na moto me maga tala na ye zalaka ga yo koluka ko ya compétition wana te ya ko se comparer na moto bote pesa eloko yo oyo zanango moto na moto pesa eloko na ye Blaise Boula zana bato na yo basepelaka na ye Didier Masela zana bato na ye nini nani Jibe zana bato na ye donc wenge esprit équipe donc moto na moto pesa le meilleur ya ye moko ko se comparer na l'autre côté pesa le meilleur na yo et aux amalamu to applaudir to acclamer le producteur a kende penza na ndengo wana moto na moto pesa eloko na ye pe ensemble wana et kende liboso. Voilà, bon, merci beaucoup Pasteur D Natozo qui est vraiment vers la fin. On sait que sous Tozo on a niveau à régir rapidement total élément moko et puis Tozo on a poto kabwana na Pasteur D na wana toti kotala ekulusu nzembo wana je crois na ba 97 tout ça album on a 91 donc tout l'ancien on a ba 93 94 95 97 en tout cas ça la pluie et le beau temps wana tango changer déjà olongo ngambo wenge oye na ngambo yo to ye na bonzambe yango album o to pesi bato mingi bapambwa makana ngo moni à travers nzembo wana mingi babongola motema mingi bakoma pe ba pasteur à travers kaka nzembo wana en tout cas message kendaki penza pe to sali remix nango ya mbalo to sali pe remix nango mingi basengaka tozongela ngo tozongeli yango na album ya sika o to sali yango na orchestre cantique de cantique album titre nango 100% Jésus 0% le siècle présent album ya biso ya sika yango ya 100% Jésus bokozwa yango bokomona yango déjà to se to lancer yango eza déjà na ba marché petit à petit boko savourer yango. OK, merci beaucoup Pasteur D Natoko me fait vraiment vers la fin. Ba programme pour na église ezali nini église ezali wapi na bato boluka pe ko contacter numéro de téléphone na yo ozala pe très important et puis ceux qui message auquel lancer na bana nzambe na ba collègue no wenge ceux qui peuvent dédicace à Batorope, ça va remercier mes alliés au salon poto Kabonana. Nzamba Pambola, ndeko nyonso bazolanda biso, église nanga, c'est le bon samaritain d'Arc-en-Ciel na bato bandaki yango na 91 awa na bandala awa na Inga, lotissement Inga 13, mais Seigneur a sengaki na kende formation pastorale, tuuti nde ba formation pastorale. Ko teyama et tozozongela lisusu mosala na nkolo awaka na bandalo topesa bino adresse ya ni na biso ya sika nini ya sika tozaki na lotissement na Inga kuna mais topesa adresse ya sika esiko yo tokozala numéro na ngezali
09 089 830 90 60 089 830 90 60. Na pamboli bandeko nyonso oyo bazolanda biso na ngongo oyo, nzamba pambola moko na moko, nzambala apambola Congo, bandeko tobondela mingi pona mboka Congo, vraiment nzamba pambola moko na moko, vraiment mais makambo kende malamo na neyo ete nyonso oyo monguna alengeli ezwa esika te na kate na mboka na biso Congo. Toute plante que Dieu n'a pas plantée à la déraciner na kombo na Yesu Christ. Pe lumière ya Nzambe et éclairer biso, lumière ya Christ, yaza soleil levant a éclairer biso na nyonso tokosala. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit ezala toujours partage na biso na kombo na Yesu Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. C'était la pasteur Denal Moko ya bancien ya Wenge musique à 4x4. Il nous a qui vraiment invité dans le journal Lelo. Ceux qui vous s'appellent l'image Oyo. Vous pouvez ça merci Ming na le Viking Oazala ma caméra ensemble na Lotis Malandi design. Merci infiniment à maman fille maman Masolo, il y a papa Audace Milandu. Un grand merci à toi. Mon vieux papi Mwaka à la carte qui gagne, merci. Henri Bakouté, je vais depuis Brésil, à Zota la mission. Merci à Lionel Kasso, à mon apôtre de partout. Là, je vois mon vieux Guylaine Lucine, son papa na Guyliana, en direct de Cape Town, à Zolanda Bisso. Lolibar Kachek, Nakatia, South Africa, na Boni Bongo, sous les bourgeois, ni Baz Mbokolo, Nakatia Pretoria. Vous êtes tellement belé, mon vieux Steve, le grand cadre Vodacom, Nakatia Bandal, Babi Bandal, c'est Paris, Venanga Steve. Le grand cadre na peso pena bambote, l'ingénieur Adada na peso bambote belé, numéros affichés bobenga ba remarque ba suggestion na bino yango nezo pesa biso toujours courage to bongisela musala ndenge bolingaka bobo sanate ko partager ba vidéo bo commenter bo liker bo s'abonner plus massivement na chaîne na bolingaka mingi Concept Touch TV. Alex Ngandou mona ba maman le labino ya trop. On se retrouve à la prochaine.